bango mibale ayebisi abi petit fond di mangaye petit fond di mangaye oza moyaka liboso moni papa Amazon pe bazo mata bango mibale azongisela abi oh mangoko to grand prêtre oa danger naza habilité te ya korépondre makambo wana c'est mieux ozwa bato basalaki délégation bakendeki liboso bango baza peut-être po banda totiki kondo akei nano mpenza nayebi so bien ke nano na réalise te ke aza te kokanga yango kei wana eza ya zinc bafongola yango pampamba te we oyebi te na système ya zinc ezalaka nini avant batya nzoto na kati ya cercueil bakozela famille na ye mpo bakokanga une fois pour tout mpo yo yaore soki ezalaki eza ye te mbelongi mwasi na bana nde bazoloba wana ezalaki papa te bofunga tomona papa ye donc bamonaki ntango bamisaki na morgue ya Côte d'Ivoire batiaki ye na zinc wana cercueil wana bamonaki elongi ya moto moto alors bon bomoni ale bakangi de ne pas ouvrir selon bainstruction ndenge nganga alingaki et puis cercueil wana bafongola yango mpenza te vivre la musique après Papa Wemba va exister, ne va pas disparaître. On va faire un effort en sorte que l'orchestre est l'institution Moko, et Libela. Donc ça, la c'est en sorte que l'orchestre est un patrimoine déjà, Je crois que Toko Bundana Ndenge tout, je dis que Toko Bundana Toko Sala Ndenge moi Salaki, c'est impossible parce que Papa Wemba auteur wana bon eza ko égaler eza lelo te eza mokolo nini oyebi te na vie na yo eza passé dire impossible baloba te mais eza passé. Voilà, la série continue avec Freddy Akimbe Bouteba Chéri. Nazal bon na des bonhommes na matete. Nazal toujours continue le solo à papa ndenge to kunai papa avec honneur, mais concernant ba makamo ezobetama na préféré ki na lukabongo ami proche moto za famille na ye o ayebi kati na ye. Eza ce qu'on a ndenge ya moto na vérité te mais eza ce qu'on a ndenge ya combat ya cage. Combat à cage, tout ça bon on a Omba Potongo, la valeur ajoutée. Omba Potongo, bonio. Bien Freddy Akimbe, merci na bato Sebazul Bakwa Kolanda Biso na numérique télévision, vous êtes belé, ya Kolanda Omba Potongo la valeur ajoutée de la presse congolaise, les Boyebi Karani na Messana. Vous avez des informations na source, na kotaka pour des informations na source. Merci na Bionios internaute, on a www.cliboa.com. Vous allez belé on a monde de la nation, le cordon, il y a un site qui te et puis ça a une information, il y a solo, bah titre le coutaté, bah titre solo, il y a vrai, ou cliquer au monde qui a réalité à titre et qui n'est pas mon amaloba moto. Il y a mon le tout le cas, c'est na tata malongi au papa Wemba, à titre que les bangs na tata malongi, tu évites pour la bébé papa tata malongi, l'autre oui bang. Tu évites combien de temps tu vas vendre papa Wemba, l'autre oui bang. Mais à sa parolier, combien de choses ça peut ça vivre la musique au papa Wemba interprété, tu oui bang à travers cette très belle émission aux combat Kajbomisana, il y a Kajbomisana, Olanda, P. Dieu va rumeur ne se sur qui les sillonné sur Bana, sur maman Amazon, Autobina la mamie, sur Nyoso Bana Matori, Balobaki sur maman, de l'autre Bango, Bandé, aussi, c'est le nom, le lopina close, Papa Wemba, spécial par Freddy Akimbe, parce qu'il doit travailler dur, à www.cliboa.com, Bazu Wapi. Nous avons vu tout à l'heure, tout à Tata Malongi, Wazabongo, Ben Rami, Miboyebi, na Kombo Sénado, bon après-midi, Sénado. Bon après-midi. Merci. Voilà, tout le coup parce que tout sur les bélés, sur vivre la musique, sur passer à papa, présent à papa, futur, il y a vivre la musique, futur, il y a
ya bana oyo omoni kokola vive la musique parmi eux na ntango ovanda papa momona kokola baebele baza wana yango toye kosola no na mwa molai barumeur mpe ezosurkele ebele après la mort ya papa tokoluku etant que doyen etant que ami proche ya papa Wemba toyeba mpe combien de temps na papa Wemba bosali combien de temps relation wana esali combien de temps ti lelo. Merci Mba, d'abord soyez le bienvenu chez moi. Merci. Relation à Ngana Papa Wemba, c'est plus de 20 ans. Tokoma Bandeko, Tokoma parmi mes frères, comment on compte Pengaï. Pour tout dire que sur la Makamou, on parle de tout et de rien. Et on se sentait à l'aise quand on est ensemble. Il y avait une certaine complicité entre Ngana et puis à quoi qu'on supportait l'absence dans 2 jours de choses à Kinshasa. On a pu supporter l'absence même un jour. Mais là qui est le moko même banangai maman bananga baebi papa est arrivé ici chez moi quand il voulait. Moi attends toi, dans 2 minutes, attends j'arrive chez toi là. Donc la nuit, le jour, partout, quand il veut, donc il arrive chez moi quand il voudrait. Mais de toutes les façons, papa Mba Azalaki mutu mususu te azali vraiment ndeko na ngai nani na réalisé peut-être que azate nazomona neti azali aoya l'air moko toloba na nzambe gloire à Dieu parce que ye moko ayebi ndenge nini abengisi mwana po mwana ye azalaki motindami na ye awa na se azalaki oyo atinda ya kotika message awa na se atiki message wana azalaki oyo atindaki mpo ameka koencourage bato na mokili ase asaleli yango. Je crois que là, il est à côté de Dieu Tout-Puissant. Il est en train de relater avec les anges et tout. Donc je crois qu'ils sont ensemble. Ils sont là avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils sont là avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais vous pouvez expliquer, Jean Nini Papa Zaki, il était la qualité Nini Yaba, il y a homme. Donc Zaki Jean Nini. C'était d'abord... familialement parent, il était vraiment parent. Et ça aussi, de mon côté, c'est ce que j'ai profité de lui. Il est à rendre vraiment un bon parent. Auparavant, j'étais parent, bien sûr, mais je n'étais pas vraiment un parent qui remplissait toutes les tâches ou tous les rôles qu'un parent devrait jouer. Mais avec Papa Wemba, nous avons découvert que bavanda na mama boye, bavanda na bana boye, beta bana pamba pamba te, tout ça là, instruction na ye, il faut que le capot bana va vivre, il faut bana va vivre sans complexe, il faut boye, il m'a pris quelque chose de très important. On a retenu dans mon tournant na monté malangai, qu'on vend na libota. C'était beaucoup. Et puis c'était un monsieur très très cool. Comme son nom l'indiquait, vraiment cool, il était vraiment cool. Azaki Yayamoko, Azaki Nekoloba, ok, papa m'a dit que Sony. Comme on est au monde à Sony, on a santé, Azaki Sony. Papa m'a dit que Aïbi Koloba non à demande à Moutouté. À moins que tu as tico na suspense, quel le non. C'était un monsieur qui était réglo, surtout dans le rendez-vous, sur le concert à minuit, au moins à minuit, moi les Karazawana, soit dans un rendez-vous, na wapi, soit à telle heure, quelques minutes avant l'heure, papa me basa déjà. Et cet enseignement-là, c'est ce qui m'est resté à cœur, c'est ce qui m'est resté en tête. Sur Bengal et Lomba, qui est comment à 10h, soyez sûrs qu'avant qu'il soit 10h, je serai là. C'était un monsieur encore qui voulait de la blague. Quand vous êtes ensemble, il était humoriste quoi. Il y a des fois, surtout Tolia, na bandi yo za la mingi au monde au tinda. Hey, Jackie, bozo la tata, Jackie c'est sa bonne. Bon il y a la tata, moi ma frambo zulaye, moi le quoi mela. Parce que moi souvent quand je mange, c'est la bière qui m'accompagne. Ça c'est depuis mon enfance, j'ai grandi comme ça. Alors, il savait qu'avant que tata mange bien, il faut que la bière soit à côté. Et quand cette bière-là arrive, on touche tous des ensemble. Il y a le but, aïmpio. Moi je dis, aïmoi impio. Il n'y a pas vu, aïmpio. Aïmoi impio. C'est-à-dire que c'était une façon de collaborer, d'intimité, d'être ensemble, de la solidarité. C'était une façon d'être toujours en complicité. Donc, je l'ai manqué.
Je me moque même de moi. Voilà, Ruby, nous surtout, qui nous avons papa Wimba, de l'intimité, la gaieté, la sourire, mais il avait aussi un défaut, lesquels? Ah, des fois, na ezalaki okotonga mutu pa yazali te. Songi. Soko tongi olobi bon, omba ndenge azali ou Freddy ndenge azawana, tala vie Freddy ayebisinga boye na boye. Aolobele ote. Il accepte oui, Freddy ayebisaki boye boye. Akozela te ke yo atuna yo avant que Freddy ne soit là, non. Mon collègue yo ozala Freddy azali, alobi Freddy, il y a un sujet, écoute, il y a un problème. Yo po na nini mukolo wana osalaki boye na boye muto ayebisenga omba. Ye oyo, omba défend toi. Il mettait souvent des gens en confusion comme ça. Et c'était, disons ça l'habitude na on a mona yangwana. Et puis azaki mutumoko aibu kanga kanda pendate. Yazaki oka siliki. Ne crois pas que ça siliki la ngate, ça siliki la ngai. Soit siliki c'est comme un lion. Mais c'est pour quelques minutes seulement. Soit siliki c'est comme un lion. Ah, non, il ne faut pas faire ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Si c'est le cas, je regrette. C'est pas comme ça. Quelques minutes après, au cas où moi et vers Yoabi, bon, ce sont des choses qui arrivent. Cette fois-là, on doit changer. Vous devez changer sur l'épaule, le physique d'épaule. Il faut être toujours à ce que je te demande, fais ça. Ça va t'aider toi-même aussi. Voilà ce que était Papa Wemba. Voilà, il faut dire qu'il y a un moté, il faut dire qu'il y a un Azali. Mais dernière question, on a bien l'émission. On a dit que vous avez parlé de la 20 ans, ils avaient besoin de kaka ya ou l'obité. Ce qui peut coup de pouce na kati ya vivre la musique. Là on a parlé de Papa Wemba, maintenant on va parler de vivre la musique où ils allaient orchestre. Et dit que ce qui peut coup de pouce, toi il va payer un dimboni oyo comment au papa interpréta. Bon, une chose est vraie que na comme moi mingi après na yo nous avons moins de difficulté à citer belé. Les blessures les a parmi. Je crois que mingi na cité on a bandana nango. Pardon, excusez-moi. Zaki sai nzembo ya recommandaki na salela ye en fonction ya ambiance ndenge le kaka tout ça na salela nzembo bien. Sai c'était la première chanson pour ne pas citer tant d'autres que j'ai fait avec lui. Banzembo belé d'abord ngamongo na ta viva. Na tie banzembo na ngamo na signa ba Interfol que ba Fidel de Castro et belé wana so tangi compositeur ngamo senado. Et là je te dis Papa Wemba zaki égoïste était. Calculer musicien wana artiste wana il y a 30 wana aondi mangana chanzembo na kombo nanga où j'ai pas chanté ou donc aondi mana chanzembo ngana signé. Gentil qu'il était. Donc na signé mo banzembo pa na quand ayi to sali biloko belé ba spot publicitaire ba meeting boyoka kawana tout ça et to komaka mingi ensemble pe to komeka koma ensemble ndenge ozoloba ba blessure en console eza biloko peut-être to sali yango na temps esengaki tosala po pota ezalaki ouais pota ezalaki yango moi très profond ezekuti mpe na motema je crois yango wana omoni pour ne pas citer tant j'ai beaucoup fait avec les vieux. Félicitations d'ailleurs parce que le comité gravé na mitwa bateau le papa zate c'est na d'autres tata malonga tikali gravé na mitwa bateau que non c'est un grand parolier oyo lelo pe ce monsieur mora ya bimi abikel au PCB bandi omba il faut to meka ko changer l'appellation parce que l'ancienne appellation ezali au pays à connaître ezali au pays parce que tant même Papa Wemba yebi jamais Papa Wemba bien un parolier excusez moi alors ben ngai parolier te pona za boya ngana za chansonnier. Pourquoi je m'explique? Parolier, je crois que ça vient du mot parole. C'est quelqu'un qui se limite seulement à faire des bonnes paroles et tout. Mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, ce sont les paroles qui m'arrivent. Je fais la mélodie dans ces paroles-là. Le rythme même, je te bats le rythme. Je te propose même l'ambiance qu'il faut faire dans la chanson. Tout ça, ça englobe. Ça fait un mot qui est chansonnier. C'est-à-dire, si je te donne mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre. Peut-être tu vas changer les noms. Tu vas changer quelques mots. Mais tu ne vas pas changer la mélodie. Tu ne vas pas changer. Donc, on va t'amener l'œuvre
Peut-être j'ai même joué à la guitare. Même si c'est pas moi qui avais joué, mais j'ai même imposé qu'on joue la guitare. Comment vous allez m'appeler parolier? Vous allez m'appeler chansonnier. Parolier, moi, j'ai toujours cité Moussaka. Moussaka, il a des bonnes paroles. C'est un garçon qui ne réfléchit même pas avant de dire quelque chose en parabole ou en proverbe. Il est tout le temps prêt à dire ce qui lui arrive en tête à propos de Kambozan. Donc, c'est ça, parolier. Voilà, c'est ça, parolier. Tout le monde est le bannier. Nous, nous qui tout à l'heure, que papa Zaki, un homme de famille, père de famille, un vrai père de famille. Nous, tout à l'heure. Mais tout le monde est le contraire après Liwa et papa. Le contraire dans le sens que père de famille, c'est un père où a une sakabana. Mais tout le monde a un regret. Moi, je ne sais pas ce qui fait qu'il y a une complicité dans le Banazanango. Tu as moi image parce que tu es hier pour ça avant de couper sa réponse. Tu as une image. Comment est-ce que Balobi te Bana papa, les 6 enfants de maman Amazon, Autobégara Mami, que je salue aussi en passant, Bazaki na photo familiale na bango. Les 6 enfants, papa de Bosso na Sœur Mami, les 6 enfants, basimbi ba photo na bango de Bazaki Banamiki. Vraiment, eloko wana, esali mabe, parce que batu balobi mingi, bazaka bakufi na crash te. Pour bon base na photo wana mais ngabu tu non préféré on va total non image voilà. Comme ça oui non zonga na loba après image et accompagner biso toi tu zonga maman bisi na doka à répondre voilà donc aba faire la crash pourquoi ba image wana koza na photo familiale na bino na kati ya matanga tu as besoin photo papa et non ya bango parce que bango baza envie voilà on suit en image et Kenya malobanga parce que biso to saka musala Totika Moussala et les Kamaloba de Bélé. Ensuite, c'est extrait, on se tout juste après. Image et c'est dans notre réaction par rapport il y a image tout la rumeur à battre les bazoulis. Oui, d'abord respect la mère Amazon parce que c'est la femme légitime à Papa Wemba. C'est la femme reconnue de Papa Wemba. C'est la femme qui démontre la couleur de Papa Wemba. C'est la femme qui a supporté toutes les difficultés de la vie de Papa Wemba, pour ne pas dire qu'ils ont toujours été heureux. Je crois que c'est une maman qui a, si on ne peut pas dire souffert, mais qui a subi certaines choses de la famille auprès de Papa Wemba. Elle mérite beaucoup de respect. On doit beaucoup de respect à cette maman-là, surtout qu'elle est restée veuve. Il faut qu'on essaie un peu de la consoler pour qu'elle ne soit pas tout le temps soucieuse de son mari. Vous savez, ils ont eu à faire beaucoup de temps ensemble. Ils se sont mariés récemment ici, vous savez. C'est Dieu peut-être qui a voulu que cela soit réalisé. Moi, je crois que tout ce qui a été dans la vie de papa a été planifié par le Seigneur lui-même. Vous n'allez pas comprendre que Papa Wemba a eu tout son temps de la vie avec sa femme ensemble, mais à la dernière minute, disons ça comme ça là, à la dernière minute de sa vie, avant que sa vie prenne fin,
elle avait voulu faire le mariage religieux avec sa femme. Ça, c'est quelque chose une année avant qui doit répondre aussi à certaines choses. Bon, nakokota penza na makambo ya famille parce que la famille, il y a des clauses pour les autres, la famille ba on ba solo là. Auquel biso faut tous ba limite. Mais seulement d'emblée dans le baké, maman a mérité ba respect. Kolobaki ko kenya photo ya bana ko Alexandre Nathalie wana. Mais est-ce que zana mobeko pekisi mutuas alela ndenge alinko lela mobali ou moi c'est les Africains ils ont pas livré bana ça dit pas comprendre mutu akufaki watika biso ezaki papa Wemba mais kotambola na photo tomoni papa Wemba tomoni madame tomoni bana bakufi na crash. Non Freddy, vous n'allez pas me dire que ma photo balakisaka ndenge wana so bakufa na crash. Non. Ya oyebi kolela ekeseni net na coutume na biso balelaka debout. La debout moi zo tambola ba parcelle ba balabala pardon ba balabala azoloba makambo tamso asimbi pantalon mowe tamso asimbi lamba na ye ya ye moko. Il y a plusieurs façons de plaire. Tamso asimbi loko ya olela na ndako mingi na bango tamso osimba eloko yo d'abord photo ezani souvenir. Photo et ça souvenir au moins des photos familiales et ça façon à regretter peut-être il y a bon à éviter mais voilà c'est moi ça n'engage que moi ça façon peut-être à regretter talendenge to zalaki na libota yo longwe ça n'a rien à voir na ba rumeur pamba mais c'est très important que attends la peine photo bon tandis que ayeba que mbali nanga za star mbali nanga azaki pe na moi bana côté. Bon, la bande présentation na ezaki no ko message morobo ya ça tout le monde que attention papa Wemba madame ne yé baza na photo bana na bango baza na photo. Je crois que Amazon aza maman oyo ya bana nyonso soki papa Wemba aza na bana belé ndenge mo azali koloba. Amazon azali maman ya bana wana. Moko te aye kolakisa na place Amazon alobi na lingi bana te. Oso moni on a TV moko nanoté nano ya le bina monone te na lingi bana te ce sont les rumeurs qui circulent obi que rumeur moko avant papa Wemba kufa souvenez-vous rumeur mo tellement que ça que papa Wemba kufa mais il était encore en vie ba téléphone ezoko ela biso bo papa Wemba kufa ezai na sens tele roi iko que ba rumeur na mboko yo oyebi que ezana rumeur mo pe ko te olega ko papa Wemba pas avec un micro na zaki mabe. Ceux qui bat musiciens avec sur place pour en témoigner. Ceux qui biso to me ko landelango te que ça na sens on a tête le belango te. Ça allait créer aussi des problèmes politiques entre deux pays. Biso to tikana no biloba. Laissons la famille traiter ce qui est de la famille. Parce que ma famille na balabala ça se traite jamais. Voilà. Ici même nous pouvons tout parler, nous pouvons tout dire, ça va pas régler la famille. La famille eux-mêmes savent parce qu'il y a deux familles, il y a deux clans. Clan Yaka et clan Tetela. Voilà. Tu vois, les clans Yaka et les clans Tetela sont des clans qui vont se mettre ensemble pour discuter certaines choses qu'ils auront besoin de discuter. Ça ne concerne ni toi, ni moi, ni la population. Nous devons nous limiter à nos obsèques, à nos regrets, à l'homme que nous avons aimé. Un peu barre. Le reste, c'est la famille. Je crois qu'il ne faut pas qu'on insiste là-dessus. Ça ne sert à rien, on perd le temps pour rien. Les enfants sont les enfants de maman Amazon. Mobile na ya kufi ya tikali maman oyo azali maman mais ezate ke binimo boyi bizali tamsu pe ya basi tamsu azolinga vérifier mais nulle part oyo ka Amazon alobi ke na yebi mwana musu ya papa Wemba te na yebi te so na chaîne na lobaki yango na yebi te bon la na chaîne ya lobi voilà alobaki yango te wana ndenge amis proches, famille, on a bien tata, donc Sénado, Fenabiso. Tozo Makana régime. Pour Bisso, le lot, tout n'a vraiment question. Tozo Makana régime. Et ça, par rapport à la réponse au Yopesaki, Yolobi, maman, Atigali, Koleka, la chaîne Moroté à télévision, pour le baquet, na boy moi, bana oyo, to, bananga boy et tout. Mais, tout à la image comme ça, tout est après.
là où photo c'est autorisation. Papa photo là où c'est autorisation. Bironi na quantité papa. Otikelinga mukumba bane belé. Na tambola na bango na beta porte boeto bibliothèque. To beta porte boe composition de ménage. Na iba kite composition de ménage ezara na Congo. Na iba kaso ba boti ba na Congo. Ba déclarer bango kaka déclarer verbalement. Papa na iba kite. Papa la maï, papa banébélé, papa banébélé, papa tiki biso toza na soutien te, papa muto soutenir biso à santé papa, papa on est abandonné papa, papa toyebi mutu te na gouvernement, papa na banda na Belgique na na yebinga yao, papa na banda na Belgique na na yebinga yao, papa na kolela yo, papa papa na motiki ngai papa badai koloba tiete fier de moi papa falobongisa otolela yo papa mpona kolela yo ekomi mpasi nakota biro boye batunaka ngai nakota biro boye papa bana wana mike na mosuka waki na bango papa bana batunayaki na bango bauti bisika papa bana batunayaki na bango bauti bisika papa mpona nini otikelinga charge ebele papa mpona nini otikelinga charge ebele nazokolia te soutien eza te papa soutien eza te on est abandonné papa lamuka papa lamuka papa lamuka papa lamuka papa lamuka on est abandonné papa papa lamuka papa lamuka. Voilà. Heureusement, bato belé bazolanda biso balingi pe ba comprendre. Si soki namoni bien wana eza mwana liboso ya papa Wemba o babengi Jili Kukuna. Nayebi te oyebi quand même. Jili Kukuna abota jilana ntona mama manyondo, mais je crois que c'est clair. Voilà. Na oyebi sou combien de fois? Mais kolela ndenge azolela papa nalela o ndenge nini oui bapekisi biso tokoti partout fala kosangisa biso bino mpe bajournaliste Freddy Omba en tout cas so tokomolandela yango boye eza pasi oyebi ntango ya likambo ntango likambo ezali nanu boye ya show comme ça là kolela eza ya ndenge na ndenge soko landi ba minoko to elelaki wana même nga pe na lelaki yo banolela esko banolela bani makambo nga za loba yango oyebaki te parce que tanda micro na l'air na zaiko lela te mais soko bio bano tanda micro moto nyonso ndenga zo lela oyoka mususu kuta loba ai ngai papa mbake ifi na nge baby par exemple attends mususu loba ah ngai vie beaucoup na nga soki yote ya de mutu lokola chinois akolela ndenge nini na poto akolela ana couleur n'est pas akolela. Je crois que bana bazolela tata na bango normalement. Est-ce que vidéo tikala nango ya papa na bango est remplaçable, tu crois? Non, c'est irremplaçable. Alors ce moi la zolela ndenge on a monatali wana, je trouve que c'est normal. Azolela que papa okei totikali totelengani muta ba occuper biso te tout ça. Mais oui, c'est vrai. Azolela nde eleleli na ye yango wana. Vieille ba po ezana batu mususu. Non mais écoute. Nana wa lela na bosangwa. Alba oleli bien, en tout cas kufi osali bien, en tout cas ndengo sali bo talo tikelinga bomengo ezala kati. Ya lobi. Ezaka makamba passe lo ba makalera. Ya lobi bazo reconnaître bango te. Alobi na l'état, alobi na nani? Atamola qui partout dans ba bureau. Non, d'abord non, il faut pas salir les enfants comme ça. Il y a tamo la bureau mokote. Akotamula ndeni mutaki na mama. Non, ngana salir bana te. Nazolo ba o ya bimisi na munoko na ye. Kinote tamboli na ba bureau ayekutu kokamwa ke pona ko la papa na yo po ba yeba ke yo zali mwana. Donc il faut que les ka na ba bureau ndenge to landi wana. Je reconnaître bango te. Je crois que et puis batie bango mo musika batie kotika fleur te. Non mais écoute, il faut pas t'amplifier. C'est ça que j'avais dit. Totika famille soigner makambo nango. Biso so bito kota na ba makambo famille, to ya osala ingérence, ba benga ka ingérence qui n'a rien à voir avec nous autres.
wana ezali likamoko ya famille. Ce n'est pas que soki mais auto yembela hein j'ai kuna papa mayemba ki on a chambre ayemba ki on a miso ba tendance. C'est-à-dire que papa wemba mama Amazon bayoka ki nzembo wana ayebi kukuna ayebi bande kukuna pas yebi bande konaye mais seulement peut-être famille ont réglé par rapport à ma norme, je sais pas par rapport à ma norme. Bon, tout ça là, je crois. Mais la famille. Mais tu ne vas pas me dire que non. Et le coup là, sali boy, maman Amazon a ligné sur ma coucunate et maman Amazon a commis. Non, non. Ce qui est à bon, tout ce qui est toyo kana monokonaye na lingi. Na plus exemple moko. Obi que Amazon, maman Rose, a outi kosilisa likambo lingo pe la moto ya deuil kaka et comme pana bino internet comment le commis il s'enflamme c'est quoi likambo ya mais parlons bien likambo ya Verkis likambo ya mama Chalamwana mama Chalamwana na Amazon problème ko utawapi mama Chalamwana peut-être a comprendre qui message ya mama Amazon te l'air wana tango etambo na mabe incompréhension ezalaki vite fait Chalamwana na Amazon ba bomi moto wana au vie et aussi de tout le monde. Est-ce que likamuso ezalaki ya koloba na sima nango koboma moto na Chalamwana c'est bon ce qu'on a Verkis. Attends, laisse-moi parler. Voilà. Est-ce que likamuso ezalaki na sima te yo kanisi oyo Chalamwana sali il faut que Verkis passe à la bongo tamso sali na ndenge mususu. Tu vois, mais il y a toujours, attends, il y a toujours moyen, il n'y a pas l'impossible dans la vie. Ou bien qu'il y a l'impossible existe, mais tout est possible. Je crois, là où vivent les gens, les petits problèmes ne manquent jamais. Même dans Ndaku Awa, au moins tout de suite la verre, donc les verres aussi peuvent se, tout en et quoi et pas sous et tout. Nous n'allons, faisons en sorte que toi l'imarba fête et tout bon moto. Il faut pas, oh, Amazon lobby. Hey, bino bi alo ko ache hey bo alo hey pona batu basala bo obi Amazon et stuli kambusu ezo lo bamali susu ke ndenge mami aleli mobali naye na kulubaka ntiabe merci ndengo ba olelo honoré ngana komi lelo héros nationaux mami ba mai héros nationaux mami ba héros nationaux ba tinga ntiabe merci ndenge na bika bokulanda image ba yo disque image na régie Nzamba élevé biso Nzamba élevé biso Nzamba élevé biso Maman Chantal Bako finga biso muyaka ville 15 Nzamba lelo atomboli biso akomi mwasi héros national mwana muyaka bumbu ba mwana muyaka kaluka lelo nakomi mwasi héros national oui mama Nzamba sala makambo ni tolu ba bunabi ke image bazo illustrer ndenge mama lelaki wana l'équipe polémique pona nini aleli nengo wana yende ba honoré to ba honoré ne papa wemba bon balela tolo ba boy papa wemba za bayaka baza honoré pourquoi ba tel propos et le quand yango tozozongela ka ombala biso Freddy totika makambo ya kotiaka micro so mutazo lela yo ka tena ba bibe muso ala babomi yoko bome vina yekeye babomi yoko bome. Est-ce que bokena otia micro nana bomi? Non, c'est pas ça. Ce sont des gens oyo balkanisaka makambo. Ce ne crois pas que so mutazo lela eza abimisaka ba makambo très profond motema na ye pas so yazoyoka mais likambo etali bozolo bana ya héros. Mais quoi? Oui papa maloba na Amazon, je me souviens. Tant ma connaît pas papa. Bazo mata abeta lisolo azali ko beta lisolo bazo mata ba mi balé ayebisi abi petit fond di mangaya petit fond di mangaya za moya kaliboso moni papa Amazon pe bazo mata ba mi balé azong sila abi oh mangoko to grand prêtre wa danger. Donc il y a une certaine complicité à bolingo autre kabola jamais façon kolela nango ezandenge ebele. Oyebi ezana mutu mususu omone lokola zo seka na matanga mazolela makasi ezana mutu mususu azolela ta azotala kame soko talie mai miso ezokita makasi mususu mpe azoloba kaka
azo saka abengaka kosaka azo saka. Donc plusieurs façons de pleurer. Il faut pas tenir compte, surtout maman, il faut aller là ndengo ya linko lela. Sur l'hôpital il y a comme héros, maman comme moi c'est héros. Ah ben oui. Au bout on est à titre posthume non? Mais au bout on est ah ça na regret wana na ndenge mususu. Mais ndengo bino kanisela wana eza yango. Et puis je vous dis ceci papa. Botika kotandre ba micro na mutu oaza na souci de l'air wana. Po makambo ya koloba tamse ko sengela te mutu no sto ayo kayango. Place wana na kotana muke mama fandi corps fandi mipandi nandimaki te ke batandaki micro batiraki micro te mais arrivé à vers qu'est-ce qu'il y a monga na réaction na wana ezaki micro te ezaki réaction ya image wana déjà bato balobelaki ebele. Et puis naleki sikoyo na question mosusu depuis corps à papa o eyaki tina nde bakundi batikali kofungola te nayebi te papa azalaki na kati to papa azalaki na kati te. Qu'est-ce qui a empêché ke bafungola cercueil te? Nga naza munganga te pour répondre à tout ça. Mais à ce que je sais, à partir de kuna avant batia nzoto na kati ya cercueil na confirmé na onte, mais je crois que maman azalaki po batia nzoto na kati ya cercueil afin que bameka ko kanga yango. Et cercueil on za zinc bafongola yango pampamba te. Ouais. Au éviter na système ya zinc ezala nini avant batia nzoto na kati ya cercueil ba ozela famille na ye po ba okanga une fois pour tout po yo yore so que ezala ke été mbeloki moi sina bana ni bazolo ba wana ezaki papa te bofunga to mona papa e donc ba monaki tawa misaki na morgue ya Côte d'Ivoire ba tchaki na zinc wana cercueil wana ba monaki longi ya mbuta mutu alors ba bon bomoni ale bakangi preke de ne pas ouvrir c'est l'homme instruction ndenge nganga alingaki et puis cercueil wana ba fongola on penate ba fongola on penate. Et je crois qu'ils ont un problème non, vous provoquez pour Vessinado, Papa Wemba, c'était grand musicien. Il était un grand musicien congolais où il y a cette fierté, il y a RDC partout dans le monde entier. Ce Kazaki musicien moko ya bongo. Makambo surtout et salami ingesa maki ya na zolo bana katote ko bakisana yo ya za baleine au lieu de tiena ba bale penon baleine a vivre pe o chaya na kala moi donc a comment étouffé donc et l'autre non je parle pas de ça, je parle de sa vie professionnelle. D'accord. Azalaki na niveau international preuve ane ko monna ba match ya ba occidentaux au moni ba tibe fichi na ye ba une minute de silence aux États-Unis. Il y a un bol, donc il y a des baleines. Il y a beaucoup de baleines dans la macasté. Il y a que pour les Koufaki, Papa Koufi, il y a un succès, mort, bisognos, ce monde entier passé. Tous les de partout dans le monde entier. Là, il faut qu'on le dise, tout ça fier. Il y a des héros, parce que tu as Azali. Azali quelque part. Yo so comme fier. Bon yo condamné fier ya maman Amazon ndeni. On a fier ya kozala congolaise d'un musicien quoi. Même fier au ya lobaki ya sans soyo saleli siko. C'est pas moi. Mais tu as à peine de répondre à la question que tu m'avais posée. Fier Amazon ya ngwana yo zu ya ngwana. Ba critiquer maman par rapport ya que bache corps maman yakoloba moi liloba po boka bana mbali na yo ono ngamu yaka nazui na 15h de bano finga biso lelo héros national na kutikali madame héros national nanu bazipite nanu ba bozongi ndakute kaka sur place misuba moni ongola ba bimisi ba manzaka. Alors c'est difficile pour recevoir banana mususu. Parce que la makambo ezana nzela. Ezana ba viva shungu ba bengaki ngai Sidney Poitier ba bengaki nga bango pe bazo déclarer ba leli papa bien te.
Oh, ne dis pas ça. Kolobandenge wana te baleli. Te ngaka lobi o bango bazulu. Non, baleli bien. Parce que j'ai vu les enfants faire couler leurs larmes. Je crois que baleli papa na bango malamu, ils ont eu le temps de pleurer papa na bango. Mais ne me dis pas que bango baleli bien te. Kolela bien te, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis du matin, vous en avez souci. Bana souci papa na bango koleka yo, koleka nga. Mais la visibilité ba mon inte ko approcher. Non mais écoute, il y a un azolo bana yo. Makamu susu ezate que to biso to intervenir te tika famille traiter makamu ya mike. J'avais dit maman légitime azali. Vrai ou faux? Vrai. C'est qui? Le caramel. Donc, ce qui a beaucoup de chansons que papa m'a dédiées à cette maman-là. Donc, c'est pas pour rien. Bana Oyo, papa m'a dit que bazali bana ya Amazon. Il faut pas aller gauche-droite, il faut pas. Bon, comme c'est un problème, moko, et n'est-ce problème, ezali. Non. Tous nous autres, nous, mobesu. Tout ce qui est spéculation, maman, qui n'a rien à voir. Voilà, ma famille n'a pas. Dire qu'à ces peli, à le bail na tombe à mon bail na le bail boyo. Mais oui. Ah ouais. On va au le bani. À ces peli, pour à comme artiste n'a pas zali héros déjà. Bon, yé moi si à héros en haut. À comme manifester maintenant la dernière minute il y a via mobile na été. Na suka mokila mobile na comme manifester. Mais Aza non, on a souci. Non. Yo kanisi soit le bon souci ça n'a été. Tu crois que c'est la fête qu'elle avait fait? Non. Tout compliqué makambuté na le bail na yo. Eleleli ya babantu eza ndenge na ndenge awa kala so lobi moyaka oui nana bosani ke moyaka zu le 15 ngala za mutu bandundu tous les mundundu était moyaka on acceptait so benga moyaka c'est moi mais est-ce que c'est tout moyaka qui avait à commettre moi faute moyaka sala wana te peut-être moyaka mo mais to subir biso nyoso te. C'est dans ce sens-là, ce sont des histoires où le Bamakaka ne croit pas que ce soit le bien l'air et comme il grave, comme il y a comme. Vers la fin, c'est papa qui autopsie. Naza habilité à répondre à Makambouana. C'est mieux. Aux bateaux, c'est la délégation, Makendeki Liboso. Bon, Baza peut-être pour Banda, Tiki Kondo Akei. Non, le penza n'a bien que non a réalisé tes kazate. C'est-à-dire que tu as toujours na parcours ya likambango mais kolobake na sa investigation sur ma autopsie sur les alaki boy ça j'ai pas encore eu le temps de vérifier tout ça mais on aura tout le temps ceux qui concernent l'autopsie ou pas on saura que basalaki te pona boy basalaki pona boy et ils ont eu tel résultat. Donc je crois, de ce côté-là, il n'y a pas grande chose. Est-ce que tant que musicien, n'est pas à couper devant le micro, est-ce que moi, vous avez parce que tous besoin de micro, on a vraiment, ils attendent à musée, mon côté, parce que non, bana, un héros, il y a un à faire le oui, je suis de même avis avec vous, parce que là, c'est quelque chose de très important. C'est ça. Nous profitons dans le gouvernement, pour nous gouvernement que c'est quelque chose un peu érotique à la pona baye baroya rolanda sima tala micro papa mbakoufé là qui est je crois dans ce sens là on a intérêt à pouvoir avoir ce micro là pour meka ko tika na musée ba osala yé à la longue au toucher micro papa mbakoufé là qui à la longue ba tali tige micro wana dans ce sens là c'est vraiment OK na osenga na ba konzamboka prenez en compte aux propositions ya maman Omba mademoiselle Omba Pessi pour le moyen qu'on compte en contact une équipe organisationnelle de FEMIAC, ceux qui vont reconnaître ou comment on peut faire pour nos micro, on a éthique à la panabiso symboliquement, éthique à la pour de génération en génération, bâtir le talarango, comme on a se souvenir de Papa Wemba. Ça, je suis pleinement d'accord. Et il y a pour surtout dans Mboka, vous avez bien mis pour bana biso ba obota mara ba oyaka ba bana biso ba ba ke romoko azaki wana lumumba za na échangeur yé pe tongi pe mo musée na surtout na liwa ku feza liwa moko vraiment il y a pas si comment tout ça besoin micro na ba ivoirien tu as besoin vraiment micro ba ko za Mboka déjà c'est que dans le monde déjà une émission à imiter pour les cas vice nado est-ce que mozolé à quand des mois préparation des sali tout y est question n'est pas dans la écoquité. Il y a question à conduire.
que je remercie. Vraiment, je ne peux pas continuer une mission sans remercier Bakonzi, organiser l'obsèque. Je commence par lui-même, le chef de l'État, coup de chapeau. Si j'étais militaire, j'allais très bien saluer. Vraiment, Kabange, aux Amokonzi, on a qu'ici Bokonzi Nayo, ou enterrer fils Nayo, il y a Mboka, il y a la dignité Moko, oui, Sengelaki. Vraiment, bravo. Même bravo, on va transmettre au gouvernement Nayo, à travers son ministère de Culture et Arts, on quand même peut travailler normalement. Gouvernorat ya mboka Yandre yi mwana Kenya solo bango koto grand prêtre bango koto grand prêtre faut zoyer na messe à l'obus pena donc il s'est donc assez défoulé quoi. Voilà. C'est défoulé de Papa Wemba. Il a fait chanter bah morceau à Papa Wemba. Je crois c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Les 3 jours de Papa Wemba na chapelle et Salemate. Coup de chapeau à l'équipe organisationnelle. En tout cas, nous vous disons bravo parce que le Kamoro et Mabé Penda et l'équipe Pendate, Togolo Bana, bateau, nous sommes à la sécurité, Bana Matonge, allez, Nandi Magite, Bana Matonge, Bazo Sabo, Soka au Yibi rétrovisé, Bamon Bakangio, Bakenayo, Namona Nante, Matonge, non, Matonge c'est Matonge. Baleli papa nali papa. Si, et puis Bamon Baleli papa dans la gomme. Voilà. Matonge c'est Matonge. Donc, je crois que vous perdre ya bino ya talo, bo lelier, bo kundi, pas si na bino, pas si na bino. Celui mon local était au Somba, moi, t'es petite famille, c'est comme sous, bâtir musée wana. Naza pour moi, à proposition vous êtes belé, mais je dis pas que Naza contre, non, Naza toujours pour ceux qui vous proposer, ndekonanga ya Molokai ici comme sous ya bien, tongeli bango bien, tout ça, parce que Molokai c'est un endroit bon, faut améliorer son bien, mais image parce que c'est un village. Voilà. Au contraire, il faut pas vraiment image à village, sauf que il y a des coins auxquels pour modifier zongo ike zongo inene pour ba kobongisa pour ils quand même bien parce que c'est un site touristique, mais image générale il y a Molokai et que c'est façamé vraiment. Alors ceux qui vont longo la batouana il faut pas construire normalement pour que ça va gouya on va na place on a pas umeli na Molokai. Dans ce sens là aussi ça va aller. Voilà, tout le monde chuté vers la fin de cette équipe nénée. Il y a www.clebois.com billet de la nation. Vous savez, ça m'a toujours la complicité de Yemoro Kolomiko, Freddy Akimbe. Tout est parce que via Banabato. Bano wapi? Barkange, Joli Noir. Babendo, Bapompo, Bakoyoka. Oti franchement, Papa Wemba les 5 na Kinshasa oti contrôle. Bendo son na kiti les 7. Papa Bengisaki, Betobukaki. Je sais pas si c'est vrai. Popo Mia qui passe dans la kati. Banabato. Vive la musique. Est-ce que tous les bâtis, tous les panayo, qu'est-ce qui va réellement se passer? Mon Yemba, Kokoma, et tant que yo chansonnier, Kokoma, Pessi Bango, Bango va interpréter ton nini. Vive la musique et après Papa Wemba. Oui, Vive la musique après Papa Wemba va exister, ne va pas disparaître. On va faire un effort en sorte que l'orchestre wana est l'institution moko ya libela. Donc ça la makasi en sorte que l'orchestre wana est patrimoine déjà, Je crois que toko bundana ndenge tout, je dis que toko bundana lobite toko sala ndenge mo asala ki c'est impossible parce que Papa Wemba auteur wana bon eza ko égaler eza lelo te eza mukolo nini oyebite na vie na yo eza passé dire impossible baloba te mais eza passé. Je crois que vive la musique bana bazali to kena ma malembe tout doucement ti bon les pays à Rosoma nguba pesa Rosoma. C'est ça le rôle à Victoria T ça les comme moi non comparer c'est trop dit parce que mutu na mutu avec une étoile na mokili Papa Wemba avec une étoile on zamba tindaki ya ko
ya kofulaka bato kopesaka bato banzela entre autres paix à son âme emenea vieux kesi kwa mambu en Congolo nzonso hein paix à son âme baza okaki abengaki nani moko ya bagénéraux na ye bon ye sikoyo donc chef suprême de toti kobongisa. Alors je crois que officier musu batikali, c'est-à-dire Bachole Noir, Bendo, Savané, tous ces gens-là, Pompon, officier peut batikali na vivre la musique. Je crois ils vont pas baisser les bras. Bango au contraire, relaxation, talent na bango pour mokilier confirmer bango. N'absence à Papa Mba, ils ont émergé, n'absence à Papa Mba, ils sont en train de faire ça. C'est à eux maintenant, c'est parce que c'est eux qui sont sur scène. Nous sommes du bureau, nous n'allons pas faire disparaître les groupes. Non, ça, nous ne pouvons pas accepter. Tout ça, là, tout en sorte que les groupes existaient. Mais la force des groupes n'est seulement pas du bureau. Ça vient, c'est vous les musiciens. Papa Koufi en plein sponsor ne baza makasi naïe, sponsor makasi il y a RDC baza sima papa. Maintenant l'artiste n'est plus, l'orchestre est allé. Maintenant est-ce que bon ça les faut pour sponsor éthique à la caca parce que sponsor est qui ça passe. Non mais wana ezali makamwa wana za masolo akati oyo tokolo bangwa wate. Je sais. Je crois que bas sponsor eza batut. Dire sponsor, ce sont les gens qui sont là. De ce côté-là, on va voir. Et entre nous, les sponsors, comment on va travailler. Contrat, il y a papa, il y a papa comme ce qu'il y a vivre la musique. Bon, parce que oui, hein, là aussi, ce sont des choses à dire. Bah, contrat, parce qu'il y a des choses. Bien que ça mis ça comme un moutoumoro vive la musique, papa ou molokai, c'est un. Mais na ba makambu na mikanda est spécifié à ça. Ce qui est un contrat qui désigne que Papa Wemba, tout le monde dit Abra Alima. Ça, c'est un exemple. C'est ça, Papa Wemba. C'est ça, orchestré. C'est ça, Papa Wemba, avec limite à ma musicien, on a un rôle au Bawate. Mais, ces questions, tout kota, moi, les solos na bango, tout yeba, ndengeni toko sala le kole komi boy. Toko sala ndengeni. C'est pas un problème. On va voir avec les gens qui sont là. On va parler avec eux. On va trouver une solution ensemble. Voilà. Et là, on est dans le comment on a soukate. Biso mikolo to mon vraiment moi ko loba moi trop et ça moi faux. Biso to mo lingane bref. Soza moyibi to kanyola oyibaki. Soza bilobela to kanyola songi. O ma potongo to komina suka. Vesena do to komina suka. Caméra on les otala yo bato baza ebele o baza pe na posa koyoka tam susu ozanga ile mo ya koloba opportunité malgré nyoso kaka non ya katete là je suis pas au niveau la famille au kimi mo ebele non mais ko kimi ça veut dire les ako tikali comme sikana na ko remercier na ko remercier gouvernement nyoso. Je remercie pe bande comme ça vraiment binombo pour monaki au four et au moulin tout na bango le roi Patrick Bologna le col Bidi Mbengai le col colonel Dodo Luyoyo pour ne citer Micha Mulongo Tario Mulongo Obenga Mongali Riva Delo Pipo donc famille on a surtout bazalaki na maamoko akoleka pe na loba na bango merci parce que na moni penza ke balala kite bazali na pasi ya kobungisa Papa Wemba ya bango na koloba lisusu mpo na bana nyonso ya Papa Wemba bozala bloc batala ba mama te maman te batala maman te maman aza moko faut pas dire ça maman azali Amazon oyo yebi ongana yebi oya yebi bana papa bazali ebele ndenge yebi ndenge na bi attends non éviter est-ce que moi peut ça nombre na bango mais nazo 36 ozo kapaya dani Freddy nazo sabina makama koyoka wana mais yemuka lo peut-être baza ça yemuka lo peut-être baza non mais attends
toloba oyo ye mo lobaki 30. Ye moko avec une émission. Alors, il y a 30. 33, voilà. Ah bon, le roi ya lobaki nga na ebité, mais nga na lobi que bana ya papa Wemba bazala bloc. Baye baki bazala ina nani, bazala tata na bango, azalaki nani. Vraiment batika ko chichoter makamusu ba pesa mingi na famille. Place moi poko so yali, je crois ba kili ba wazawana. Kiliba, c'est le petit frère à Papa Wemba. Je crois Boubou Lazawana, c'est le petit frère toujours à Papa Wemba. Serge Akiazawana, petite sœur à Papa Wemba. Francine Azana, dernière Nabango Azawana. Je crois Bango, Naba Ndekomusus, Bayakato, Bango Touana. Ils peuvent se mettre ensemble pour trouver certaines choses, la solution, les autres, ça n'est qu'au déranger. Bango peut pas qu'il n'a pas Makambouana, Nabatu, Oyo, pour Bango à son tour, Bavanda, Batreta, sur les Kamwezali. Nakozana passe comme on a Kamutaleki na télévision Zoloba. Nga na salibo nga basali nga bo nga basali bon on na télévision pour télévision et ça là nini or au lieu de la télévision que nous le ba kuna tant on la télévision peut-être ezo saliro ya yo mutu c'est dans ce sens là que je suis c'est à dire il faut que le ba o ezali normal o ezali normalité bomba on pona parce que pon ba le baka ya chambre bi malibanda te les linges sales, c'est laver la famille. Voilà. Ce sont ces linges-là qu'on doit laver à la famille. C'est pas exposer ça devant tout le monde, c'est un peu bizarre. Vraiment, on a conseillé à la bande sur la famille, base à la bloc, balinga bana, pour papa na banga bango mingi, vraiment base à la nesengo ya bana, bayamba bana, batika makampamba pamba, ça ne sert à rien. Batika d'influence pour yebi, azaki mokonzi. Azali chef coutumier. Ba signe belé la kisami ki c'est un chef. Mokolo kufa ki mbule betaki. Mokolo bimisaki nzoto mbule ya bakonzi betaki ya mukeka okaki. Mokolo bakundi na poko na ngwa terminer ye moko mbule beti. Mutamtazo wanda kuna ye. Ce sont des ba signe minene ba grand chef. Mais tant que grand chef coutumier peut surtout chuter mukie côté wana chef coutumier te dit que biso ba petite la ba pene ba kunda bango na ndé ba kundi papati. Et attention, une chefferie na ye ezalaki intronisé awa. OK? Je crois nulle part au moins papa mbake na Sankuru ko tala bandeko azwaki tawana na noté. Ou tant ba intronisaki aké kuna pona formalité musus ancestrale. Non, il n'avait pas fait ça. Tout est silaki awa. Bongo tout est silaki awa. Tant kufi ah bah konzi osala ngo bazate surtout aza chef coutumier aza pe mokonzi planétairement parlant. Ah bon? Ah ben oui, yo qui aux États-Unis va célébrer. Yo qui kuna ba sali minute de silence. Et ça planète la télévision bozaki bela kolanda biso ezaki bokose na dode to yamba ki tata malongi na émission pour tout solo là na mwa molai comment est-ce que papa we bazaki na comment est-ce que masulezo ba rumeur pe ndenge vivre la musique érotique là pe continuer ko émerger. Merci na bino bozaki na www.creboa.com. Merci beaucoup na yo moko de la nation balobi musala ka kitoko to saka musala ndenge to solo là ki ba bitu sala ka musala tout ça koloba ebele ezala tina mokote bi bato Côte d'Ivoire boki message to za besoin ya lisango ya vie beaucoup oya kufela ki wana to ana besoin ya lisango po to kovanda to ko siéger ana kin to yeba ndenge ni boti na so lisango na po to za na besoin nango etelema na musée bande bana na biso baleka wana po muta kufaki aza mwana mukete aza bébé chandate aza mwana moko ya botemi lelo te aza héros ya mboka na biso tozana besoin de sango wana et osala biso bien mingi bakonza mboka boloki mbela na biso toliaka lisango bakonduka en musique tozana besoin vraiment so bosala biso lokwana esala biso bien. Merci na Paola Rachidi mosi ya pembe ya mboka oyo ozala wana kapona kosoutenir équipe ya Creboa totambola malamu na mutu kopesi biso esala biso kitoko mingi na wawsek koyeda biso penga na mutuka esala biso malamu mingi. Voilà, ndenge tolobaka na monoko ya mboka na biso eza que les propos tenus dans cette émission concernent que lui-même l'invité et l'Européen m'a bé tolobi eza totongi pe mutu te tobomi pe mutu te vc na donné invité totongi mutu ou ata voilà na mboka ko baloba ndeni na mboka wapi oyo ya
Ah, malheureusement, na yebi ko maîtriser. Ok. Donc, totongi mutu te, to Na Kikongo moi na ko lo. Ouais, na Kikongo. Ah, bet me tumbila mutu ve. Mutu ve. Ça dit totongi mutu te. Ah, kabetuko. Ah, tabetuko. Donc, de la nation, bon, tonton, l'homme invisible. Moni babulo, ndenge salama. Kumbakage, toyaki, tolobite, kinao, tout image. Ya omongi la kisi. Et lobby. Biso tokara toyeka wana tchika micro na biso tout ta répondre. Merci à toi Papi Gene, Pichu Mangaya, Dombasi Mayasi. Merle Baou, en tout cas, na nous obenga ngayo na Chancel Mbemba. Bon le na mona Gikele. Motema bongo ya ma mère na biso Marie-Louise Gadi. Boza ebele que vous vivez à l'international, Paola Schengen. Maman na toi, maman na Preston. Mon pesi Lambert Osango mo tete mutu na yo Lambert Osango. Lambert Osango. Na mona wona mingi. Ah, Lambert Osango yo fozala. Yo fozala Lambert Osango. Bozaki ebele, bozaki vraiment ebele ya ebele. Mona kutu eloko ya koloba ezate. Mais ezaka na mungwandi moko boyomba, parce que mungwandi siko ya Angola. Benoît 16 Lino Konde yaza mungwandi ya Angola. Lobani na portugais. Bon dia. Amigo. Aquela tua família tá falar bom dia. Você tá chegar ali, eu também tá te falar bom dia. Não tem esse problema aqui tá. En tout cas, Benoît 16 está là ma fille vraiment. Tu n'as tellement le on a pour tout ce studio. Tout ce studio de chant. Hommage à papa Wembe ça bien. Mais faut dire que me batumi ba découvrir nga ba pesa remarque moko. Comme na ngomba pour notre autres les pas faut dire qui. Et ça m'a bien. Oh mais yo mo bien continuer ça na ko tout. Vie ne raza moni mutabenga ngate. Parce na bana bino là na sa ki na Maria na Dora. Na ba iba mo ba mi pesa numéro na bo benga ka bango moko. Numéro pela na na mutu te bo za pesa eza 00243 numéro mba poto vraiment na nenga conseil ya musala et ça la bien mingi bo benga surtout pas pour na dérangement pour okuta na li bende yumo ozonga 00243 plus 243 82 95 48 092. Je répète, plus 243 82 95 48 092. Vraiment, vous avez un conseil, pour une suggestion et ça la bien pour na buzoba okuta na mi ozonga. Mais pour la réaction à l'émission Oyo, vient à bino sénateur le bagi boye, azana raison, azana tort, te bobe ngai mon fils, so ko pesa ton numéro mon boy pour na boy dérangement. Numéro na ba bien. Ba bien. Ok, merci beaucoup. On m'a pour yo na 5 euros complicité à rater Muzombo droite Julie Chibanda, Idi Akimbe, Ange Akimbe, mon manager nanga privé, Yannick Tantudi Weber, Yannick Nzanga, Platine Chipamba et Rémi Young. Tout le temps na pièce monsieur Lande. Bye.